Bonjour, bonsoir. Avant que ban émission na biso topesaka merci na Seigneur. Na fongoli susu ba caméra na nga na journée à lelo eza vendredi bandeko na nga seke likambo ezali. Na memelaka bino o na yoki o na moni na elaka bino boye bandenge ni makambo ezotambola na communauté na biso congolais na ngambu ya bato ya théâtre na biso. En tout cas tozomona makambo ezoleka tellement ya trop. Na ngambu ya bato ya théâtre na biso makambo eza. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza Sonia Evoloko, eza Sila Bisalu Bekam Pombasen, eza Jérémy Chabani. Bango nde tozolobelela na mokolo ya lelo bandeko na ngai. Bokota bolake o partager mission soki eza première fois okutana émission ya Cuisine ya Niki TV, kozapete s'abonner pour rater ou recevoir encore des émissions, espère bien à Tolobaka, tout sauf rien. Tolali tolamuki ndenge kaka na yebisaka bino toujours na salaka ba recherche nanga pona ba abonné nanga pona ba vrai pona bandeko nanga ba kuku boye baka ndenge ni makamango ezokende. Tolali tolamuki toye komona susu Sonia Evoloko aye. J'espère boyebi que Sonia azaka na Paris mais mingi akitaka ki na cadre ka moi tour moi makamni asalaka kuna. Mais eko sala tomona ke mingi na ixi pechanga ndenga zaka soka ke bakutani ndenga zaka basaka makamna bango o bango moko bayebi. Mais eloko na memeli bino parce que na moni makambo eza toko bomba te. Sonia aza mwana groupe Simba. Na groupe Simba baza tellement ebele. Mais kotala ndenge azoloba ke pona Sila Bisalu nga Cuisine ya Niki TV na bino na sepe nango te. Soki okitaka kin, oke makamno salaka na famille na yo, okotala ba camarade na o ami na eza Sila ici pechanga. Eza bien, mais kokende to bandoloba pona Sila Bisalu parce que Sila Bisalu akipa binote. Sila Bisalu azana tanku to contrôler mutu te parce que Sila Bisalu osa la boulone osa makambu na ye. Eza lokwa mama boti bana mwana koli akomi siko na âge moko mwana fa créer couple ne a créer famille na ye. Komona ka Sila Bisalu ndenga créer groupe ne ya SB na bino bozaka na poto bosepelaka te. Na bino bozaka na poto ezaka kento chokitaka na bakina ko ozaka nona Sila te dérange ako. Yesu sino zalaka na Sila Bisalu obi okitiki il faut mona Sila. Soko kitiki no bengi Sila emsu Sila yambio te emsu moi contre ta zape mutu parce que Sila Bisalu azape na ba occupation ebele bandeko na ngai. Ezalaka te ke Sila azape mutu bandeko na ngai ba te so Sila sala nini. Ata balobelaka mutu to bona biso te succès gangi saka. Succès balobela ngo kaposo ba lobelo te ana succès te bien sûr. Sila so to lobela ke parce que Sila ana succès soki o lobela muninga na Sila lobela Sila na likamo ya bien emona na ke o lobela muninga na bien mais ko loba na système o zoloba te. Bande ko na chela bino o jobo yo ka Sonia ndenga zoloba parce que video wana eza Sonia na okiko chelo ngete batumsu bebi ndenge ekendaka. Na zuba o jobo ko yoka maloba o Sonia azoloba na sepe na ngote. Soko benga Sila ozwa te obenengo kitaka kimbo okuta na Sila te elakisi te ke Sila za na problème nous elakisi te ke Sila evita yo ezaka temps et permettre te bandeko na nga ezali kambo temps na poto awa temps o bana mundele tamba sakana na ngote Sila ndenga azana makambu tellement ebele bandeko na nga fo bozala gentil na muninga bana groupe Simba boze bele bino nyonso contre mutu moko ata Sila Bisalu aza Joseph na bino mais boye pete bandeko na nga boye pete mo makambo salaka biso to otala ba théâtre na bino to yoka passe na mawa bolingo bolobaka bolingo so ndeko na bino akufi ma mira yesa ye wana akufi bozolela mais kokundaka yesa bino bato boso bokochola bino bato boso na barbo bandotonga eza kitoko te faut bo changer comportement kotala makambo oyo Sonia lobi nga Cuisine ya Niki TV na sepe na nga na ngote sora zora Sila te eza makambo ebele Sila za na emsu era kitaka Sila za ba prière ne emsu era zonga Sila kuna za makambo ne osala à part théâtre Sila za makambo ne msusu ezaka te kazala kana makambo théâtre bande on a beau comprendre biso ba congolais to comprendre ka mabe so muni obengi muninga na téléphone biso merci ndonanga na tante to pousa nga tata boko mona laksani
Alaxanine, azalo lendo, akoma fier, akoma mona kiye, ndeko nanga ko raisonner muninga mabete. Na balancer na bolana na Sonia Voloko. Après tozo ke na Jérémy Chabani makambu eza. J'espère bandeko nanga bino mo bolandi Sonia Voloko nenga zoloba ya boye toloba te to bomba na memele bino boye bakami te mabato ndenge eza changement eza nango te na bato apoto na bato akini baka nde moko ti omona mira esa kufi baolela na bango quelque part baza makambo na baona mitema balila na baoka po balela ndenge mesana me baza baona mitema baona bao balingana kate bandeko na ngai nazotila bino pe susu Jérémy Chabani. Jérémy Chabani alobaki apesaki conseil na makambo o elekaki pona sila bisalu bino boye binga kwise ya niki TV na linga kabande kwa mama nanga na ndima kape na linga kaba o balinga kasila bisalu. Jérémy Chabani malgré asalaka accident j'espère bino mo boyebi mais era yo ki vend o elekaki ndenge balobaka pona sila ndenge bafingaka sila Jérémy Chabani pe asepelaka te bandeko nanga. Jérémy Chabani alobaka Jérémy Chabani alobaka bato akento bango na bango balingele boule bandeko nanga. Jérémy pe aleki azana makambo koloba na lingi tolana na émission Jérémy ensemble na bino toyoka makambo o Jérémy azoloba tozo continuer toujours émission na biso nazo balansango bolake nazo balansango à suivre. En parenthèse na loba celui qui va défendre Sila où il est mal. OK, asa yaya na ngai groupe Simba na défendre na mambo eleka na YouTube day na mambo ezaka na kati ya Simba oui kele ki moko manqué kulutu donc c'était ça na kende ko lobango libanda te na lobe on a kati ndaku OK que non osali mabende kokoka ko sala bongo te ata utu mabengo ezalaki boy na boy parce que lelo toko montinda oh Bellevue a géré ba fan na ye si la peksa ba fan o peksa fan ndeni ndinga na vandi wenga na yiba fan nanga mwana boti nanga na kabwana ba fan to makamu ya ba artiste comédien kakate. Je suis un acteur du groupe Simba. Oui. Il y a une actrice du groupe Simba qui a manqué du respect na ya groupe Simba. Les abana ya Simba mi bali. Biso nyonso bana Simba o aza prêt à koloba parce que ba exiger mon nyonso aloba te. Oyo eloko wana esepeli si ete. Le roi y a géré la émotion na kimia avant ni kimia. O amoni ke fo aloba aloba. Et na loba ina ndeko wana par rapport à acte salaki. Que tu ne peux pas manquer du respect à Sila. À sa grande sœur Nayo, il y a groupe Simba où il y a qui outi un peu du respect, Bouena Boye, tout ça, je suis malade. Son abiki, on sait la émission pour la répondre à eux. D'accord. Et puis, ma moussali, au fin d'ici péchanga, Bouena Boye, c'est ta sœur, avec coupé sur mon coup de pouce, la moussala Nayo, il fallait pas que ça bloque, parce que, et puis mon dirait, il y a mon talobi, là, il y a un lobaki en ouana. Bazu audio, voilà. Batineli, chroniqueuse. A vu partie, on a loué ma mouya péchanga, à Longoli. Bazu comme un mot, on a lobaki. Tu ne peux pas manquer de respect à Sila, vous n'avez pas en mot d'internet à défendre Sila. Encore c'est à défendre Sila. Et puis, j'ouvre la parenthèse là, là-bas. Celui qui va défendre Sila, où il est mal. Ok. Ça y a un groupe Sila. La défendre la maman, elle est sur YouTube. La maman, elle est dans la Simba. Oui. Quel est
leki moko manke kulutu. Donc c'était ça. Na kene ko lobango libanda te lobe on a kata ndaku. Keno osali mabende kukuke ko sala bongo te. Ata mutu mabe yango ezalaki boye na boye. Parce que lelo tokoma otinda Bellevue a géré ba fan na ye. Si la peksa ba fan o peksa fan ndeni. Ndenge na vandi wenga na ye ba fan nanga. Wala botinda ngana kabwana ba fan to ne. Parce que fan soka moni yo okoma so fan mo akomeli yo na WhatsApp au bloqué parce que babaki o gérer bango bozo bango nyoso bakeka botika la rozwa rapport mususu te mutu mususu oye la bino vidéo te mutu mususu oye la bino audio te mungongo a Jérémie azolobaka mambo abatu et tout donc botika la loko eloko esangisanga na bino eza musala o na salaka donc continuer kosala bino musala ndenge kana salelaka ti mukolo nzamba obenganga pona bato balinganga ite c'est normal mutu nyonso tende fois lingayo mutu azolinganga te wana eza parce que tant mususu nalataki bazin na ketch asepela na nga te pona lata bongo or normalement lata mana ketch te koyina na ye wana yango esalaki na changer lobi na lata ngo suna ketch te Joseph pe bande kone balingaki ete koyina na bango nde komisa mokonzi donc bino ba bolinganga ite na okosa bino te na yebisa bino ke nga na linga bino te ngape na linga na nga bino te po bino bolinganga te sauf que inanga me koyina musala na nga te na kati ya musala na ngai wana trop de kotala yango esalaki o changer makambo pe ebele esala pe ke omonake na inaka ye pour rien seke na linge kaka so bandi olinganga ka siko ngape na bandi olingo siko voilà. J'espère bandeko nanga bolandi Jérémie Chabani alobi bien na sepeli parce que Jérémie aza très sage aza leki ya basila na âge aza leki par rapport ya musala aza leki mais azo reconnaître que wana baza ba yaya fona pesa bango respect bino moko bolandi message ya Jérémie très bien bandeko na ngai nzamba lola apambolo Jérémie Chabani continue kozala kaka ndengo za succès elata njoto te mais yondo diriger succès nzambe apambolo continue toujours boy parce que oyoko tika mutu na mukilité na vie za komba fo bunda fo longa mobala zalaka boy bravo Jérémie en tout cas bandeko na nga tozo continuer émission na biso na lingi na balancer bo kana mam sisila parce que na baki lelo tozana makambo ebele akoloba nazocha mingi bo audio nazotikela bino tambo yo kana mam sisila tozo continuer à suivre Jacques Sikate naza lokola coach aye ko coacher biso ko bakisa biso susu mayele o nzamba chekati na ye na ba direction o ya ko pesa biso ba direction divine donc zo salema na bonzambe tant na moni ngo ngabi opportunité munene boy natalaka déjà oyo ninga likaka na bangola nalobaki ka nga naza na Congo naza na Kinshasa naza na Angola te makambo na kuta na ndenge ni tant na komona ki opportunité comme na biso ngabi wow Seigneur soit loué donc loko boy nakoko rater te nakokanga maboko te na kotelema na basio bazaka ba autonome bato balingi koluka baya eza opportunité yango moni ngai na tiki makamnyos na tiki tournage na telemi na ye kobenga leza baku na tiki mama oyo eza loko komemela biso ba million tant tozolela na ba prière tozosenga Seigneur pambolanga nzambe pambolanga direction orientation divine yango nzambe ekopesa biso ba réponse biso tokoyoka ngo dimanche yango nazobenga tous les abakouk totelema mam si moko aye awa boya dimanche le 16 juillet à 14h na Béatrice. OK. Frère za nango mukie mais un petit beau frère batie mukie mais okomi milliardaire na mayele o nzamba ko pesa yo. Opportunité wana lelo azui mayele. Oni lelo biso basi tozo tia kolata soko ba belé. Bo biso mo ba congolais. On fond dépense les kimingi mutango vivre au-delà ya budget na yi. C'est ça. Dépense les kimingi azo toucher tina capital. Azalaki na kawana. Il assistaki na conférence ya prophète Néhémie Jacques Sikate ka oui le 16 oui ezaki na Angola oui le 16 abi na nga lelo sila na yebi on a bombi secret na yebi comment vous en côté ba pesinga na prière mukie na zuistan na nga pe na tandi ba biloko na nga ba pamona ba œuvre ya S c'est très bien donc eza pona mutu nyonso on azali ingénieur ya Ista na comme ko fabriquer ba power yaka zwa stand na yo na ingénieur mais eza pona mutu nyonso on
kaka ndunda oyebi ndenge olonda oyeba grain nini outilisaka oya na stand na yo exposé ongai na tongaka naza couturière yaka kotia bamidele babilamba na yo ngala sa to c'est pour tout le monde eza opportunité mpona biso mpe na prix ya se na banda mboka biso ozali sur YouTube mais eza kaka biso kaka bato YouTube te partout mama otekaka ndunda mama okendaka Chine papa bovanda te boya kozwa mayele baorientation divine parce que tosalaka makambo mosusu baactivité mosusu toasociaka nzambe te yango omoni obandi na activité okwei mais lelo tozopambola nzambe parce que inspiré susu mwana na ye mosali na ye prophète Nehema ata moli partout en Afrique mpe na Europe lelo biso bana Congo bana Kinshasa tobénéficie na baorientation wana lelo tokoyeba kotia nzambe na baactivité na biso mpe tokei de l'avant celle que j'appelle des abakouk mes fans donc tomona na babakuku ya Kinshasa oyo mpe aza libanda mboka en tout cas nani life ekozala bokolanda bokozwa baémission bokotala bozanga te botinda bafamille baleki na bitation natindinaki ye mbongo atekelanga babiloko bo bakarte bonke aliaki yaka dimanche tinda mama tinda ndeko dimanche na 14h hôtel Béatrice Père bandeko nanga bolandi Sonia bolandi Jérémy Chabani bolandi Sila Bisalu Beka Mpomba Seng mwasi oyo atonda na kibonzambe mwasi oyo abangaka mwana leki mukolo mwasi oyo atiaka mutu na place na ye eza Sila Bisalu Beka. J'espère bozotala film na biso babi nouveau départ eza kitoko moko bandeko na boki ko imaginer te nouveau départ ope eza lisusu na trophée bandeko na ngai nini tozomona na kati ya nouveau départ bandeko na ngai famille misusu ezaka famille akokota te botala Serge Luyeye makambo azosala bandeko na ngai Serge Luyeye na ondima te ke ye quelque part pe na opesa na ngai raison pa Marlène ba mama ba monaka mais biso ko tozana biso ka batu tozaka na biso ka batu atembe mais lelo o tozomona quelque part nazo pesa Marlène raison malgré papa elle kwaza lisusu ta kufi atiki biso mais kotala Linda non Linda obeta mabe Linda okiko manke bobo na Pierrot bongo te Linda zolobela bango lokolo kana bango Linda lokola libala tembe obosani ke mishona normi baza ba faire na yo mobali akokabola bino na bandeko na famille kabwani Linda mutazalaka boye te quel que soit mobile no mutazo diriger ba bien papa na yo faut koyeba famille balobi la famille est sacrée bandeko na malgré singa famille benda na kabekata na kate eza famille bandeko na ngai Linda zo sala ekosukela bango ndenge nini na Sila Bisalu Beka azanga position akende pa Linda mabe akende pa Michou mama leki moko mystique boyebi tant Sila aza trop compliqué songi munene oyoka vraiment songi nenga propre eza Sila Bisalu Beka bona bisino bandeko nanga bokende mbangu na Sila Bisalu officiel bokende kotala film oyo éducation conseil exhortation morale kitoko na kitoko elengi moko na kati ya film na biso nouveau départ na ba trophée nouveau départ na ba changement na tout nouveau départ même biso sous likolo parce que succès Sila Bisalu eza likolo nebise bino tina 2030 borotonga Sila boroloba borofinga mais Sila akangama na Nzambe Sila akangama na Jésus récite à SB eza Seigneur élévation succès grandeur eza Nzambe Sila akenda kocha ba genou na se Sila kotaka ba retraite Sila pesaka 10 000 francs action de grâce ba dekonanga eza très important faut associer Seigneur na makambu na biso tout kotia Nzambe na première position yango eza récite ya Sila banda kofinga Sila ti lelo Nzambe azo meme kaka likolo na likolo parce que Nzambe soka fongoli mutokanga zate bandeko nanga mupepe bakanga ngote mutokanga Sila Bisalu zate Sila Bisalu bakuka za Nzambe
aza nzambe bandeko na nga nayebisaka bino kobotama bana mama sila bisalu bekam eza grâce epesamela mutu nyonso te bafilme eza te na kati ya RDC bateatre kufa babifilme eza kaka moko nulle part ailleurs seulement na kati ya SB ozwi bafilme wow batitre likolo batitre aussi la komaka namona na ngango te na kati ya RDC naye komona ngo kapa sila bisalu bekam ya boye toloba te ya boye na bomba bino mo boye bikuisi ya niki TV na zalaka banki te na lobaka tellement si la bisal osa musane ya kitoko tellement ezomona na partout ba diaspora bazo loba par-ci par-là batu bazo témoigner soko oboyi film asi la bisal anoka muta mabe anoka muta kento tellement osa musala na bien associé Seigneur na musala na yombo mona ba bon résultat la petite d'écriture Pomba sen bekam mama chérie on a kokwa bana nga sila bisalu boko tambango beta sila bisalu officiel boko oka elengyo kuzi ya niki tifa zoyoka boko oka guo wapi sila bisalu nzama bombela nga film elengi Pierrot Mayele silie boba lobi Michou vient tokende ya film na biso ekoti elengi nzambe abatela Maman Marlène a koufate parce que maman Marlène ndenga zobela bongo bebi ke moi so ucho kufela mobali ba souci wana ba choc wana tanki ba misane na mobali lokwa ba mapasa bandeko nanga eza makambu na kacha filmo eza makambu bandeko nanga I filme oyo eza somo bandeko nanga ona memela kibino na mukolo lelo kaka yango j'espère toujours ça la promotion puis à filmer na biso baba kuku pas de distraction baba kuku tokende benga voisine to kota rendez-vous 18h juste to consommer film na biso massivement to partager film na biso ko zapper ba publicité te landa film e bandeliti suka eza bien au comprendre au cuisine Yannick TV azoloba nyonso na zoloba eza na kati ya film wana nouveau départ ni wana eza ka flash mais elengi na ngwa koleka fotala ngo bandeko nanga eza retard te beta kaka sila bisal officiel Holanda film na biso lelo tokomi na 7 tozi la 7e épisode na biso bandeko nanga elengyo wapi balobi aboye bazwi yango wapi nil para ya bilengi elobi nango pauvre dadi kitambala kichasa bilengi ya bokota mbangu tolanda filme na biso merci na bandeko obozaki na kati ya live nanga merci na bandeko boko ya après merci na ba obako s'abonner merci na ba obako partager merci j'espère bolandi Jérémy Chabani bolandi Mam Sisila bolandi Sonia baza ba sœur baza bana groupe Simba bango nyonso na vie kozaka mutema mabete soki nane komeli ote fozela tana yo balobi le panier circule encore lelo ezatan si la bisalu lobi to ebite soki kezala nani lelo bazolobela pe Jérémy Chabani azosala bagani nazo travailler musala ezomona na kitoko biso tokomo lobela pe Jérémy Chabani parce que tozomona na misu tolobeli si la bisalu parce que tozomona na misu ezoganga yo pe Sonia Boulay anasala mafuta na monike mafuta esimba tena bando sala elo mobo epo ngape kombo na ngeganga po boza batu da botika ba kombo esalaka bien bolonga kimutema mabe bozokanga ba chance na bino moko bozokoma makolo kilo bino moko zala mutema malamu na muninga na nzamba lola akupambula o na memela kibino na mukolo lelo kaka yango tokutani susu à la prochaine soki na zwi susu émission mususu na komemela bino boye bakandenge ni makamango ezokende na lela bino a trop je vous love baba kuku nyonso Mam Sisila bandeko nanga nyonso na lela bino a trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.